kolamuka eza abtidité, kolala kolamuka eza abtidité, sokola yolamuki pesanzambe merci kumisa enetolae. Tozali bongo na kati ya Sentinel TV, tozoleka pe na kati ya live directement na Sofkins TV à partir ya Canada. Mbote na batu nyonso to ba côté kuna, merci na bapui na bino, merci na bapel. En tout cas, musala o na sala onga mokote na sala onga na bino. Nzamba tindi biso to éveiller population, to éveiller batu to fongola bino miso po te mokola suka bolo bateki boye bagité. Alors na lati elamba o mo Christ azali mwinda. Na linga yango parce que ba komi mo Christ aza mwinda. Mo Christ aza mwinda elagisi mo Christ place azali eza lokola mutana mwinda soki mwinde peli place molili ali elaksaka nyoso za kobomba. Yango moni ngai nazaka muto mpole. Nayaka na lumière esika molili ali. Et merci na bino nyonso to bubenginga. Merci na ndenge to travailler ensemble. Message à lelo kolala kolamuka ezali abtidité to petit déjeuner na Sentinel TV. Nazali na correspondance awa avant na tanga Bible na pesa no verset ya ndeko moko oyo a komela kinga poto sala émission oyo. Cameraman a beaucoup poussa tout temps en haut. Alobi s'il te plaît Yaya landa ngai likambo oyo actuellement eza na sœur moko kombo ya Sylvie Jango camerounaise azo témoigner na Kazarema ndenge Nzambe alakisi ye lola na lifelo tchetira mais na fouye moi muke na kwei na photo oyo ye azo teka bikeko pe na tuni ye alobeli ngai mabe vraiment je ne comprends pas en plus ce témoignage na ye neti kaka copie collé na oyo ya Angelica latino-américaine vraiment pesa ngai nano avis spirituel na yo photo ya sœur yango azoteka bikeko yeyo azali camerounaise alors ndeko akomeli ngai Brice Martial Ganliet na ebite so azawapi alors l'air akomeli nga makambu oyo atindeli nga na lien alors alobi batindeli lien to betana no lien yango totala sœur yango azoloba nini to beti lien sérieux j'ai envoyé les anges te chercher, je veux t'amener voir cet endroit que redoute mon peuple, que d'autres disent d'ailleurs que ça n'existe pas, ils disent beaucoup de choses, je leur dirais que c'est réel, que tu as vu de tes yeux. Et donc, il me dit, on est arrivé. Et je commence, il dit, ma fille, t'es prête? Je dis, t'es prête? On va y aller. Et on pénètre en enfer, je vois comment tout ça, tout est vraiment désagréable, les odeurs. Et j'entends les portes qui se tapent les unes sur les autres. Oui, les portes se tapent les unes sur les autres. Les cris sont terribles, horrifiants. Les cris seulement. Les cris, on entend les cris. Je t'ai servi, j'ai mangé l'argent de l'église. Je croyais que c'était mon entreprise personnelle. Oui, je veux retourner sur la terre, demander pardon. C'est juste des cris que vous entendiez sans voir les personnes. Ils sont là. Les autres ont le visage au milieu comme ça, scindé comme dans les films d'horreur. Je leur ai envoyé voir les portes. Ils m'envoient, puisque j'ai mon demi-frère en enfer qui s'appelle Jean-Pierre. Il volait les porte-monnaies. J'ai le pape qui y est. J'ai Michael que j'ai vu une dame musulmane. J'ai reconnu les gens en enfer. Oui, vous avez reconnu là-bas. Donc, j'ai reconnu cette femme, mon demi-frère Jean-Pierre. Mon demi-frère, que son grand frère vient de mourir récemment, il volait les porte-monnaies et je lui disais toujours, ce n'est pas bon, ne fais pas ça. Il volait. Et donc, quand le Seigneur me montre, il y a des personnes sans tête, il y a des personnes, des articles sur tout un visage, il y a des personnes avec des demi-visages. Vous avez vu le pape? Quel pape? Oui. Il y en a plusieurs qui sont là. Oui, il y a plusieurs. C'est lui que j'aimais beaucoup, d'ailleurs, il m'avait prévenu que oui, réellement, s'il ne se repent pas, il va en enfer. C'est le pape Jean-Paul II. Alors, vous avez témoignage à moi Siwana. Moi Siwana lobby, à Moni Jean-Paul II, à Moni Michael Jackson, tout et tout. Dans la matière de témoignage, c'est que Lola n'a pas fait le nom.
jugement na de salamate. Bato ba kufa na mabena malamu baza na repos ya Abraham. Jugement na de salamate. Alors, bato nyos bazo la bino ba témoignage ke na mona mutu na enfer na mekende ki boyenza mamima ki nga boye. Ezali style bazo sala po ba attracter bato bomona ki bakutana na nzambe bomona ki bato en réalité ezali manipulation. Tala na suka mwasi wana omona na commentaire na se bato bazo luka ye akomaki livre basomba tout et tout abondela pona bato namona ki yango omona ki lisolo yanga na Iyoko le faux apôtre ndenge asa akosa bato kakena na lola akufa seko et pourtant akufa te azape na pumo moko te mais eza ba aventure puis pota na ye wana eza pota soki nzamba bigiso pote esi la mala moko ka moko nzamba ko bigiso te pote ça la 4 à 5 et ka ukakate ezali ndenge na nguma na ya tena kati ya libumu po alela yango bato donc ndenge bato bazoleka siko pourquoi bazopona Kazarema parce que ça site na bango diabolique oyo bazosala kaka promotion ya ba faux serviteur promotion ya basali na nzamba lokuta po ba rançonner peuple po ba sala bato mabe po ba yiba bato oh bible ezoloba nini bible ezoloba awa na 2 Timothée 3 banana 1 tina 5 bazoloba sache-le que dans les derniers jours il y aura les temps difficiles Nathan wasuka et aux temps difficiles to côté déjà Nathan wasuka temps difficile balobi les hommes seront égoïstes amis de l'argent fanfarons hautains blasphémateurs na telemi wana laksinin ba témoignage ya lokuta ils ont blasphémé nzam ko futa bato mbongo ba ko témoigner que amona kata amoni ko bondela ki pona ye tango nyoso tu na kozwa cameraman na bengi mutazo filmer awa na bani ko loba makambo ya lokuta na komo na nzambe nazo blasphémer nzam surtout so nazo ko c'est la Saint Esprit makambo na mona ki miracle te au Saint Esprit na lota ki nzamba lobelinga bo nzamba talisinga bo nzamba meminga na lola ezali manipulation. Il faut dire manipulation ezali condamnable que la sorcellerie. Muto azo manipuler, muto azo cause la Saint-Esprit makambo, ba kolimbisa ka masumu na ete. Muto ake oyiba na magasin ba kolimbisa ye. Natini muto ake yiba na magasin te, mais muto azo cause la nzambe makambo. Muto oyo azo cause la Saint-Esprit makambo. Muto oyo akoyiko bengisa ba cameraman, nzamba salinga boy, nzamba bigisa nga, na kendeki na lola, asala ki boy, akolobela nga boy, azali plus que sorcier. Manipulateur, il y a moins dans le sabino blasphémateur. Balobi sous awa fanfaron, hautain, blasphémateur, rebelle de leurs parents, ingrat, irreligieux. Irreligieux, ezali batoyo, bali oza na place à religion. Vous voyez que religion ça ensemble, il y a makamunyo surtout ça la rapport muto kuta na nzambe. Bakotia kombo, bakotia quoi, mais na kati kuna bazo respecter ba norme évangile te, bakoti doctrine na bango mususu, ça dit baza irreligieux. Balingi prière mingi balingi place ya kombo nzambe mais bazo respecter makambo nzambe te. Donc c'est ça baza ba irreligieux, bazali ba insensible, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels. Cruel lelo na kati église pasteur ateli pasteur musu poison. Pasteur azo coucher na bana batu na kombo ya Bible, azo kosa bango ke nzambe mutatindi c'est la cruauté. Pasteur azo boma muninga na ye, pasteur azo kosa ki ba osomba sa l'église azo mbongo ko ton hôtel place basi bazo longa bazemi ba démon bazo okuta na bazo sa ba incantation. C'est la cruauté, donc c'est ça. Père Lissus va l'obéiter ennemi des gens de bien. Net biso ba proverbe 30-30 le quoi to ba vérité. To koma benemi na ba on ba ko linga biso te ba comment ko sala ba montage ko filma biso ko ko sala so makam ko sala ba vidéo ma be sur biso ko transférer ba vidéo ko transférer ma lo ba biso message na zalo ba mususu ya kati yango présenter on na ndenge ne po yo mona kinga na zo sala lisumu po message na nge ko te pa na yo te ya gagné yo pe lisusu ba lobi traître emporté enflé d'orgueil aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force, éloignez-vous de gens comme ça. Au moins, on va te belé, ban l'obéli, net ya santu, mais force, ya bo santu, l'amour du prochain, l'amour de Dieu, ban honte. Alors, balobi, éloignez-vous de gens comme ça. Tant on a eu sarabino que Marie Misamou a été à la drogue, aza lesbienne batobele ba monanga mutalo kutami zobozi soki zobozi azo témoigner
que Kofi Olomide Marie Missama zaki pire petit naïe. Si combien de bana basi ya bayembi la kanzambe balo mbongo banani wana Kofi asa rekrita bango te na mouvement na ye bate kaka dor balokaka banvute batu na kombo ya Yesu. Yango moni Kofi aza kosala ba déclaration na albi baza bayembi ya nzambe te poto kutanaka. Akutanaka na ba yembi wana baza ba maison moko baza ba nganga moko ba misusu bate kaka drogue ensemble na bango. Tola nana nous déclaration en sobozi comme ça tous on la bino siko. Bon ça va la bouille. C'est na ibaye tel père tel fils. Baba tel père tel fils. C'est na même iba papa la biso Kofi. Et ça va bête. Héritage peut-être qu'on fatigue les ngwana na même iba papa la biso Kofi. Ça on parle. Abenga pe papa na yana ex papa na yabenga pe muyibi parce que songa na yiba ki c'est na nda muyiba papa la biso Kofi pour papa la biso Kofi ayiba ka baba ka Mercedes ba ka buya mayola na il y a mon sienne mais à vous ignorant pourquoi on me la délivrance pas Denis Lessi bon quand tout na Denis Lessi bino ba pandisango Denis Lessi asoya ba sou danseuse moko Kofi ba ya kane boyeboy pa na yo au sara délivrance molima Kofi le ba na nzoto na ye Voici ma molo ba Denis Lessi na pasteur molima Kofi ezolo ba na nzoto ape Denis Lessi na pasteur nazolo ba no o nazo ba kaza pasteur ngato yeba ni bien na kenaka nda ko ne Denis Lessi mon vieux on comprend on sala ni kopni Denis Lessi bon ngala to yeba na partir Kofi ba kina ba kopo mo no sana Kofi na ebite so ba no teka nini so ba mission na bongo ezaki nini ba rapena ba kopo na bongo mo ba sala Denis Lessi pasteur ba sala kopo na Kofi ba no sa ba ko ba ke bele ba no sa ba kopo na Kofi ba mari misamba pauvre mari quand Denis Lessi na pasteur abimisa ki abimisi nani comment je peux dire riche abimisi bibisia délivrance c'est vrai ezaki mégato bolandi bino moko zobozi alobi Denis Lessi ou bengaki pasteur ngana sina bino banatala nganga sataniste na Marie Misamu bazako teka ba drogue Kofi azako pesa bango témoignage ezali na YouTube zobozi mtolo bango sadi bokanga munoko soki mutu oyo nzamba tindi aloba makambo azoloba kaka siko bauti oyebisanga Jean-Claude sorry Jean-Claude faux prophète ya Yahweh Shama oyo nabenga ye na kombo Chibobo alongola bazemi combien Eveline pe ya Tianiati à part ye na Londres wana Jean-Claude Chibobo botu na Ntumba David mwasi na ye ayaka poto te ça fait 10 ans na poto avivana nani azwa ba yembi na kati église abima na bango ndamda c'est-à-dire buzoba ekoti na kati église satana koti na kati église yango biso nzamba yeli biso to fongola bino miso nyonso eza kongenga ezali wolo te moto nyonso to azoya na bible na kombo na Yesu aza ya nzambe te bible oyo même ba sataniste pe ba otambola nango et lelo Satan ndaku na ye ayi kotie eza église Satan azo régner na kati église pour séduire bato tokende na lakisa bino ndenge ni Satan azo séduire sur bato na lakisa bino ndenge nini moto bino obengaka Shabani akoma pasteur akomisa pe mobile ne pasteur na nkoka bato pe baokende bele pe olie bayembela nzambe baobeta vraiment vraie musique ya wenge musika BCBG tolanda
boyoka siko wenge musique à maison mère. Ye moko ti lelo abota te. Ami bengi pasteur, comme si mobile n'est pasteur. Donc population nyonso surtout a perdu la danse. Wenge musique kaka. Wenge musique à maison mère. Nani azo produire yango? Kazarema chaîne à Bandoki. Bien-aimés dans le Seigneur, nous remercions Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne de parler de sa part. Pesaki tamsuba mission, bakoka ko sauver, comme même ordre na kat na église. Mais c'est l'église, ba obazo ki manda ya Nzambe, ba ngonde ba kosi trouble na kat ya église. Ba ngonde ba kosi trouble na kat ya mabota, ba kosi si désordre. Ba kosi confusion. Par exemple dans Peso, phénomène ndoki. Au moins à 8 ans zandoki. Au moins à 9 ans zandoki qui nous malamo salaka et qu'on détruit ko leka kindoki amona muki. Amen. Binomo Boucholanda, Mama Chabani a commis mobile les pasteurs nanko. Ndenge mamola ya comme ça mobile les pasteurs nanko. Chabani est pas comme ça mobile les pasteurs nanko. Bazoy Mbagenzambe aboti sakatu et me yemoko abotate et bomoni musique on bazo beta wenge musique à maison mère tout à fait. Donc batwana nyon surtout baza ba perdu. Ba bunga nzela li felo ya mbabango. Mais bakansi bazo salela nzambe. Sikoyo pourquoi mboke ko kende na maboka ba payate soki be église nyonso ba aventurier. Soki ba sali na nzambe ba pesi nzambe mo Congo. Soki bato ba lobi ba sali na nzambe ba bata lokuta ba manipulateur. Ba yebi nzambe te. Talatina ba Rwandais na ba Ougandais baza na Congo bazo diriger parce que Bible lobi soki peuple oyo elingi ngai peuple oyo sotatela komona ba pesi na mo Congo na kotinda ba égyptien na kotinda ba mandian na kotinda ba philistin ba nyokola bango problème ya Congo oyo tozoboma Kabila na ba Rwandais nyonso tout kala mingi te ezali à partir ba faux église. Alors mutoko la ngaso na ko mukonzi bato tout ko kamwa na kokanga bango na otia bango na boloko po ba yebi nzambe te ba bungisi bato est-ce que l'église ba ko bina nde bazo bina nde mwana ba bungisi bato combien bango nyonso tout zobosi ya ebisi bino alobi ke Kofi na ba Denilesi na ba Marie Misambo bazaki ba petit na ye oyo azali ko tekela bango drogue bazo tekela bato mususu
Combien de batiyembi lelo boyebi baza nzambe o batangi komo na bangote baza na misala wana. Bino boyebi bango basali na nzambe me ba musicien bayebi ke ba basali na nzambe. Yango ba Kofi alobi animaka bangote po bango nyonso baza kokutana ba maison moko, basimba bakisi esika moko, baza na ba loge moko, basalaka bonganga esika moko. Tango ngana lobaki makambo wana soko yebino makambo te okolakela mabe pamba tina 4e génération parce que ngana meli bangi te. So na biso bino kutubanda tonti sikona na leti na utela mukasi ko butu alobi na liaki te bokondima te. Donc na koya koyebisa bino te ke lobi kutu na liaki te po nazaki na gêne. Na koyebisa bino kutu te ke na gêne. Donc na koyebisa bino ke parfois soki katu na leti sikona ko melande ini. Bien aimé, tokomi na tango asuka mutu na mutu ayebe sika nini azokende. Bandoki tout baza na église. Basali na nzambe pa solo ba na église. Ndenge na lobaki eza wenze yo mutu kopona. Soko poni ndanga lo life le kolanda. Soko poni mosala nzamba solo lo le kolanda yo. Biso nyo sona ba vrai na ba so. Tu vois, le ba ingaki ba kata ba nzete le na semence ya ivre na graine na solo. Yeso ba ni botika ba semence ma bena solo elo na ensemble. To lobeli bino nyonso. Marcelo mwana nganga bana mbinza ba yebi. Mais lelo grand pasteur message ni azanango ana message te kaka masolo ya kindoki masolo koma kobima ki sataniste azobeta bino masolo oyo ye a vivant po ye mokazancho to komi na tango asuka na tango nzambe azobimisa mateyo bomona ngo polémique te bomona ngo ngadia dia te obie danga po esekisa bino ezali kofungola bino miso tala chibwabo azali muninga na ngaya na Manchester to sa musala munene. Mais na beta e bambata na ndaku nanga po ebisinga ke po église etonda il faut na kende et pas patriarche Bukasa ou aza sorcier ndoki na Birmingham pe na conventry asokola ngamai na beta e bambata na ndaku nanga pe to kamwana le na we sabato ki aza mutabisa mabe yo tunanga ndenge nini yo luka ba problème na bato na luka ba problème na bato c'est na kosele makam bana basi oyo botu na Evelina ya opesa témoignage balongoli ne bazemi combien tango na beti masolo ya Ogi Kabango ngamoko naza témoin ye témoin po ya kobeta concert na Manchester batia ye atia mbongo na compte na ngai amela mwasi wa productrice ya album na yona mwasi ya libala mwasi wana zaka na Newcastle po concert wana beta mangamu na sala kimia mwasi na inga kangaye abimana mwasi batalibala libala ekufa ngana témoin na ko sa batma kampwani nzamba batela bino journal les a journée malamu kolala kolamukiza bitidité so la mukina tongo kumisaka nzambe surtout nzambe akotsa na bandukité na batamité ya mabete merci nzamba pa mola nzamba za na bino bo continuer ko sambela bo lukelongi na nzambe tango mutu na nzamba zoloba bo tuna ka nzambe c'est azaya nzambe to azaya nzambe te po nzambe akontinua koloba merci kolala kolamukiza bitidité nzamba za na bino nzamba za na bino nzamba continue ko za na bino losambo na ngeza ali nzamba fongola bino miso ya molimo po bo comprendre nana za fona na za malam parce que lole ali li fait le père merci.